Copain à Bangoli Boke. Tu commis dans Souka, il y a un dépôt et un gerbe de fleurs. Merci beaucoup. Voilà. Simana Bango. Jeanne Azar va clôturer pour la dépôt de fleurs. Mais Aya, on a clôturé Loulou. Merci beaucoup pour sa dernière demeure. Car il est écrit que ta main n'est pas trop courte pour sauver. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié à la quantité. Mais seulement, nous donnons le communiqué. Allez,
monto le kanzela wana tant to na matanga ezara moment ya bisengo te eza endroit où ya réflexion au mitala na sena moy o nazotambola ndenge nini nazotambola na kobanga nzambe nazotambola na sanctification nazotambola na sainteté nazotambola na amour et l'amour et la compassion des autres ceux qui ezali donc c'est vraiment important eza loko biso to ki mangote pe à son âme ezaki ngonga na ye toyebi mukolo te toyebi pe ngonga te ngonga ya mado esone lokumu ezonga pa nzambe parce que les circonstances nyonso tokomisa ye lobi kozala mira lobi kozala si lobi kozala nani et ainsi de suite donc tomilengele. En tout cas, merci beaucoup. Toane Robenga ye bayaya baye so moni bana nyonso simba wazolela bayaya baye donc elle était bien. Baya baye donc aye na bilamba baye na bilamba uti poto. Oui, azali so bayani ba uti poto. Babiloko baroyela ye. Aoza saka na ona simba. Azokaboela bana basi. Donc sur la simba koma ki soka na sac. Ateza na bilamba te. So amenga sac mo munene so akotika bo mona simba boki bayaya baye. Mona simba ote bayana baye na note. Donc moi je dois le baiser. Parce ça mon mimi monsieur Baptiste terre pour savoir donc tu es compatir toi na mama ko bati ezaka ka nzela mutu boso kamusu ba bien na yezale ka kamana sa musala et bien c'est pour seulement nous so fou nous so moni ça par rapport au comportement na ye ba ndenge na zalaki nde suite na ngo yango to so ya ko ba ezaka bapasi aregle baka yakei biso totala ndenge tobonisa olobi mpe kozala biso tozalaka bien na bango. Bon, Mado ayaki na le Simba nga na yebi pe moi libanda moke mais bon yaki na le Simba donc biso nyonso somo le ba comédie ba yé ezana mutu elombe so elombe akufeli donc ya lokola biso nyonso za matanga donc voilà c'est notre fille pardon akufi yango to mais Mado na yeba ki vraiment libanda kutu avant na moi na le Simba c'est une fille bien bato bazaka so mutu akufi akomi bien mais moi je vous dis que Mado a une fille bien ayaka na matanga ngo moni bato belé ba na matanga Mado so ba no na matanga te ba ngazo pe bato te. Merci beaucoup. Merci mon frère, c'est gentil. Nazali frère en Christ et le cousin en Christ, papa pesa héritage. Nazali sœur en Christ et le cousin en Christ, papa pesa héritage. Papa yo pesa ki vision, pesa biso provision, tolingi tomona ndela biso. Esika maele ya bato esukaki yayo ya ebandi salela biso ya minene. Esika maele ya bato esukaki yayo ya ebandi salela biso ya kokamwa.